www.congoyasika.com. Tolanda. Masola mikolo babi ne zappez pas bozalawana. Congo ya sika ndenge tolobaka na langila bakitise la soki e commando de bord ya Mai Kalambai bakoki ko lemba échangeur ya ngolo veut dire même na ndako soki bakite komi ya kala bako changer bachacho ya sika tenda. www.congoyasika.com. Dans ma salon ze oyinda mule la koti. Bota yakana minute oyo Congo sika maxa sika eleki na 24. Eko banzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na kupite Oto yebite basekele nyonso ekobima yango baloba kate soki moto na kupite Oto yebite basekele nyonso ekobima Oh kiwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te Ezalaki na voix moko très puissant sur la terre. Azalaki na mwana na lingaki mingi. Kombo na ezaki Ray Soleil. Alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Mokolo moko balali mpe balamuki. Mwana oyo akufi. Oliwa eyebisi mabe. Soki liwa ebaki mbongwe eba wapa kufaka te. Sheba kufakate o neba konji ba kufakate sokili wa eba kipongwe neba pananga kufakite mama nanga ya kufakite o ndeya ya nanga ya kufakite ya oh liwe ya eye bibongo te eye bikonseye te o eye bikolibisa te eye bihelaka te o Yebise mabe oh yebise mabe sokiri wa ebaki minduke ndeba soda bakufa kante kolo ndeba kufa kante sokiri wa ebaki masanwe ndeba kamasano bakufa kante ya ndeba kufa kante papa Oh, liwaye, eye bi kolata te, eye bi honerete o, eye bi bolamute, eye bi nyonsote o, eye bi se mabe ayaye. Oh, liwaye. Oh, liwaye Yangonde lisumu Oh, liwaye Yangonde satana Oh, liwaye Yangonde lisumu Oh, liwaye Yangonde satana Ndeka bongomba ya kupakite ya wilingonda kupakite o ndeba musicien ba kupakate o sokili wa ebaki kote ya e neida usa kupakite aedina bala kupakite o ndeba te iba kupakate bandeko o liwa e eyebi elakate eyebi konseyete o yebise mabe
likambo ya mawa pe ya pasi na motema efrappe lisusu epai ya peuple congolais partout toza na monde entier na Afrique na Europe na Amérique pe na Asie surtout awa na Japon place tozali pasi na motema tosisi nanu kolela babi ya shogoro te tokundi nanu babi ata kokunda te efrappe lisusu na porte na biso bamusicien toperde mbiaka monene na musique congolaise pasi na motema mais respect toperde mutu monene na musique congolaise na kombo ya Vieux Bayard Mukuna Chakatumba na bandeli lisusu toperde Vieux Bayard Mukuna Chakatumba, ancien musicien congolais, a travaillé trop na mboka wana. Vieux abeti na orchestre lokola orchestre ya papa na biso VV Verkis qui a monga na mateta. Papa Verkis qui a monga na mateta sala trop pour na musicien congolais. Papa Verkis camarade na yo yewana Vieux Bayard akufi atiki biso. Président ba musicien congolais nyonso oyo azali na Europe na kombo ya papa Nimbo Makanta Panza Sango Vieux Mukuna Chakatumba akufi atiki biso. Vieux abeti lisusu epai ya mbiaka lokola père na biso Madiata. Vieux abeti na orchestre oyo babengaka The Best isukaki na Congo te akendaki nango ti na mboka ya Côte d'Ivoire na Abidjan. Vieux abeta ti na Abidjan na Côte d'Ivoire. Vieux abeti na orchestre oyo ya Tuzaina. Je crois bien bakulutu na ngai pe bakolek na nga bakoki kozala na mwa mémoire ya nzembo oyo ya Tuzaina. Iye lokoko e, iye lokoko, iye lokoko e, iye lokoko. Pasi na motema moya koyemba tro ezali te. Vieux abeta na Tuzaina. Vieux atikaka wana te asalaka mission na ye ndenge alingaki na Congo a servir peuple congolais. Alongwe wana ake na Nairobi na Kenya. Okoma na Kenya nde asala orchestre na ye Chakatumba Band. Ti boyokaka orchestre ya Japon wa bautaka Kenya orchestre ya Vieux wana na ya bakulutu mosusu. Vieux Mukuna Chakatumba le seul musicien oyo orchestre moko te na Japon pe artiste moko te. Na ebite peut-être kozala pe na monde na artiste congolais mais na ebite pona nga na ebike na Japon le seul musicien oyo compagnie ya munene lokola Yamaha asalela e livre akoma makambo sur base ya musique congolaise pe pona makambo ya musique na ye oyo atrasa na monde pe na Japon awa. Et prévané naza na livre ngwawa yango oyo Santo Thomas Bukamona yango oyo Vieux Bayard yewana na kati botala Vieux yewana na kati bawe baza pembeni bango susu ba mbiaka ya kosakana te donc po batia yo na boro oyo oyo eza ya kobamba te botala eza livre ya kobamba te ezali ndenge ezalaka so boke na Yamaha bocheke bokoreve père yewana atiki biso akufi mbiaka yewana na kati pe bambiaka na katikati yewana tie bango contre mur père na biso Bayard yewana akufi atiki biso tokobelela ya biso ya mitema malamu o baza na Congo lokola vie na biso Chaka Congo oyo alata pena donki mokuya alata pena kuruzu ya kolobela biso ba musicien congolais vie Chaka Congo to père de yaya na yo au père de kulutu na yo au père de père na yo Vieux Bayard Mukuna Chakatumba ancien musicien ya orchestre na uti kutanga wana ebele bele Vieux kota Panza Sango Vieux Chakatumba akufi atiki biso. Président Godé Lofombo Panza Sango président Godé Lofombo Panza Sango Vieux Bayard Mukuna Chakatumba akufi atiki biso. Muto na kobelela pe bakosalela biso service wana ya ofele lokola bino bazalite bato nyonso ekomaka lokotro na lokotro muto ya malamu yango nde muto kosunga bino. Vieux akei akufi atiki biso me atiki famille ebele atiki bana ebele kulutu kantani boma na bandeli lisusu président ya ba musicien congolais Vieux akufi atiki biso. Vieux Panza Sango partout pona communication bolingo communiquer pour na famille ya Vieux baza na Congo na Kinkole matanga ezali kuna na Kinshasa na Kinkole bokobenga na numéro oyo botie 0082 800
et 891 673 155. Na bande lisusu vie na ngai Tchaka Congo zwa numéro 243 nenge kaka batu pe libanda bakoki kobenga pona bato libanda yango na check code 00243 891 673 155. Wana soki bobengi bokozwa mbala moko ba renseignement place matanga ya vie mukuna ezali vie Tchaka Congo leka ya papa epa ya papa Tony na Kasavubu ba boyebi studio Tony, donc oyo azali camarade penda ya papa Tony ya vie Tony papa na biso wana peut-être azan information te o informer ye vie baya vie Tchaka Tumba akufi atiki biso. Bon pona programme ya bato toza na Japon na asi vie basi batiaki déjà ba makambo sur internet na ba email président ya Okapizola pompaki déjà makambo tout boko tanakati bokomona pona ko rappeler kaka po eza vidéo pona ko rappeler kaka ko lamusa kaka tokuta na samedi pembeni ambassade sali ya kafumba eza wana biso tutozala wana à partir ya 20h titongo ndenge programme eza tokolongwa wana donc 9h30 prêtre déjà papa matata aza wana déjà pembeni ya day koyala wana prêtre kosala messe na 10h juste day elongwe wana ebembe elongwe ekei place bakosala cérémonie place bakokunda vie place bakosala makambo ya vie ekozala kote mosusu na place messe ekosalema baoyo bakokende bakei baoyo bakotikala mpe batikali oyo eza Kongo te ezali loi mboka ya bato ya bapaya toya kovanda tolanda loi ya mboka na bango mobulu te o pourquoi tokei te ndenge epesami ndenge bakomaki totosa yango ndenge mibeko ekoyaki mpa bakulutu na biso na mboka oyo toyoka kaka ndenge wana ndenge ezalaka mais respect na bakongole nyonso tozali awa na mboka oyo ya Japon. Soki dei bato baki cérémonie bazongi à partir ya 12h biso nyonso tokomema inde ti na Calabash à partir ya 14h na Calabash ezali na Amamachucho bato bakar boyebi nzela bato ya train les mêmes trains oyo oyelaki na station oyo messe koyala les mêmes trains wana kei tokulai directement tina Amamachucho station. Donc message on azaki ya kopasser nango bino yango wana vie na ngai ekumani papa Wemba lenkuru yaka ndeko na yo yaya na yo bokandaki kozala na ye chaque jour mikolo nyonso bandaki koya Japon ye wana akufi ekozala malamu soko bengi Léon Mundele pozwa ba renseignement ya dei ya makambo nyonso epa ya Léon Mundele ekozala malamu vie ekumani papa Wemba lenkuru kulu tuna ngai Simolo Katondi professeur Juju Men le grand drummer prof un bon guitariste comme Fataki donc vient à biso akufi atiki biso bolela kaka bibembe ya vie place bozali biso beto zolela wa aza vie na bino bwana kozala na etang bozo ya Japon vie wana atiki biso akei autrement ya koloba ezali te toleli santu tomanga moko nazalaki lobi na dei place vie aza na morgue na leli na mwasi ya vie leli na mwana pasi na motema via kufi mais atiki famille ebele bana ebele via zalaki ye moko lisapi moko ebandaki kosukola lisu via kei atiki famille ebele Tchaka Congo kota kaka ndenge okotaka vie na ngai sala kaka ndenge osalaka kolemba te mpo wana ezali koluzu osomemi mpo na biso via atiki bana ebele nimero yango wana sina tiaki obengi okokoma na terrain ti place makambo ya bana ya vie bayali okosola na famille momeza wana na kinkole okoreganize ne bamisie nyonso bayaka ndenge kaka kosalaka babulo wana vie tokolemba yo te yo mpe kolemba biso te. En tout cas merci mingi na congolais nyonso aza na Japon na bapele na bino na présence na bino. En tout cas elusala malamu moko na famille ya vie oyo eza na Japon awa nana mona te tokutana samedi tokutana mpe dimanche enterrement makambo tu ekosalema awa na mboka oyo na Japon. En tout cas mes condoléances na batu tout oyo bayebi vie muku na Tchaka Tumba orchestre oyo ezalaka na Japon wa Aigle Vision esengi merci mingi na ndenge oyedaki biso na début ya orchestre wana tina ndenge okoki kokufa awa vie na part ya orchestre wana
vie tosengi yo merci ya mingi vie pe ya sonam mabele ozala pete mpona yo vie oza motema malamu motema pembe osolisaka batutu osolisa motutu vie moyen na témoigner mingi epa na yo ezali te moyen naloba mpe mingi epa no ezali te nasi opesanga baconseil mingi na Kenya ozoyoka te me maloba oyo ekokóma kote ozali okonseyanga makambo ebele na Kenya avant na nyata Japon mingi akoloba eza te mpasi na motema nazoraisonne ebele pere tozalani na Kenya avant nakóma na Japon. Mes condoléances na tous les Congolais nyonso baza partout dans le monde. En tout cas, merci, bye.